Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Wana ezaka mama Annie na mbeto hôpital, honorable Annie Biasi Pierrette Somo. Ezalaka bongo donc moyen tobo yango eza nango te. Soki nzambe ya pamboli moyen tobo ya bandeko nanga ezalaka te pe ekoti jamais kozala te. Salut chers boutchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers boutchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na mimeli bino Mama Annie Biasi. Mama Annie na mbeto hôpital, Mama Annie Maya miso, Mama Annie cœur brisé. Nini ezoleka. Makam nini oyo Étoiline Inès TV amemeli bino lelo ezaya somo. Bande konanga comme d'habitude avant na kota na moi développement nanga ya sujet lelo to avant na kota na moi analyse na biso ya lelo na olingana nu na sensibiliser bato o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Comme d'habitude la famille, en tout cas boyebi Étoiline Inès TV alingaka bino mingi et puis prière nanga ezala kenon soki bo landaka nga en tout cas ezala bien bozwa nanu bakiti na bino bovanda ngana linga te kenon mutozo landaka Étoiline to azoyokaka Étoiline aza debout to azokima to eza soki ndenge nini oyoka makambo nyonso to bien te. Alors ekozala bien ozwi penza kiti na yo ovandi tango ozovanda kawana. Tia-moi mai na yo pembeni, tia-moi jus na yo pembeni, tia-moi sucré na yo pembeni. Côté mosusu, batalela aka climat soki omoni ke climat eza nango bien te, en tout cas ezala bien osali mwa café na yo, sala mwa ti na yo na système moko ya bien. Côté mosusu batiaka pe eloko kolia ozoliaka. Nayebi te eroyo olambaki nini. Nayebi te. Mais soki olambaki ka oyo olambaki wana tia pembeni. Soki olambaki te kotaka na frigo na yo kendo tala nini eza kuna. Kota na bakabati na yo tala nanu nini eza kuna. O nyonso komona tiaka pembeni. Kote mosusu ozoliaka. Kote mosusu ozomelaka. Kote mosusu ozolandaka pe Étoiline Inès TV. Wana matisa mwa volume na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Affaire kozala honorable ndeli kambo. Affaire honorable oyo ememi ngambo bandeko nanga na niveau moko pas possible. Eza somo. Bandeko nanga na utaki kosala émission moko ya Mama Annie Biasi. Ezaki na émission oyo akendaki kokumisa la patronne Poutine de l'écriture Belvi Kandi. Bandeko nanga mafinga ezalaki ebele na kombo surtout ya Mama Annie Biasi. Biso nyonso toyebi Mama Annie azalaka mama moko azalaka na problème na mutu te, qu'on se le dise. Azalaka na problème na mutu te, azalaka na bien. Mama moko nakoki koloba mama moko responsable. Maman moko azalaka exemplaire, une femme calme avec beaucoup de qualités. Azalaka penza bien makasi.
nanu toyoka mama Ani te ke non ba audio yango wana ebimaki mama Ani akotaki émission lobaki boye te. Motuna ezalaki nango clair pona Belle-Vie Kandi yango akumisaki Belle-Vie. Donc nga jusqu'à présent na omona nanga mabete toyaki kosalela émission bato ebele bakomantaki bamosusu basepelaki bamosusu ka ndenge ezalaka. Donc mafinga ezangaka nango te bayaki ka koloba biloba. Alors à part ça ebele ya bato babando tuna pourquoi botieli biso photo o mama Ani aza na hôpital bandeko nanga. Ebele ya bato balingaki bayeba baotuna soki peut-être mama Ani azobela to ndenge nini te. Mama Ani aza bien lelo yango raison pour laquelle d'ailleurs lelo na tieli bino lisusu photo wana eza photo moko ya kala ya depuis 2021. Mama Ani abelaki makasi akotaki hôpital bino moko boyebi nzambe na biso aza nzambe moko ya mawa eyaki kosala ke mama Ani abikaki. Si lelo mama Ani aza en bonne santé makambo nyonso eza bien eza teke abeli to ndenge nini te. Donc makambo nyonso kote na ye eza nango kitoko. Siko makambo on amemeli bino lelo eza que na film na biso ya sika epa ya Belle-Vie Kandi la patrona. Mwasi nzambe poutine de l'écriture balobi soki ya komi ezalaka somo mutu nyonso to asepela na ye kaka. Donc wana penza Belle-Vie Kandi la patrona. Hey somo famille libota est-ce que boza soki boza bokoma na bino kaka oye tozali biso famille libota. Tout le monde est famille libota na système ya bien. Bandeko nanga film na biso ya sika les représentants. Tomona ki kuna mama Ani apostilaki, mama Ani azaki député et yaki ko simba pe. Stratégie na ye ezalaki ke ye azalaki surtout focalisé pour na jeunesse na basi. Yango penza azalaki focalisé nango. Sans koyeba kandenge ezalaka tango ba makambo nyonso komi kobima ba campagne bandi mutu nyonso tu et du coup toye komona ke non makambo ya mama Ani eza makambo ya solo eza penza makambo ya solo ye pe apostile. Donc kandenge tolandaki na théâtre wana ayaki ko postile eza makambo ya solo. Kandenge boyebi tant de personnes déjà bakomi koloba. Donc wana Belle-Vie Kandi asalaki mabe. Donc déjà mama Ani akomaki komisale la campagne kandenge ezalaka. Communauté na biso ezalaka somo. Bon, tolinga te. Toloba te. Bandeko nanga. De mbomona ka mama Ani to solola nanu entre nous. Ndenge bomona ka mama Ani. Mama Ani o lelo soki azui aotika batu. Je ne sais pas na oyeba te bandeko nanga nazo sala campagne wate mais ezaka koloba eza film air mosusu ezalaka bien na domaine na yo moi opportunité moko boye et monani o arracher pe opportunité wana. Donc na film oyo ezate ke mama Ani nde muto akendaki epa ya Belle-Vie Kandi pona oyebisa ye ke non Belle-Vie Kandi turoyo koma film aboye te. Ezalaki makanisi on ngoti koloba pe c'était aussi le Saint-Esprit o epusaki ke non Belle-Vie Kandi akota akoma film les représentants. Et kosala ke vu que mama Ani déjà ezalaki makanisi na ye ya kota pe na parlement yango kosala ke non mama Ani aye kozo opportunité wana na système moko ya bien. Alors je ne vois pas nanga le mal no mona nanga mabete na omona ngo penza te bandeko nanga pona biso ba mosusu to siliki na coin na bakunzu. En tout cas na omona nanga mabete na ebite bandeko nanga bino bolandaka Etoiline Ines TV bino bolela penza mama Etoiline Ines TV
bomoni ndeni ba commentaire na bino. Est-ce que film wana esalamaki mabe comme basalela pe mama ani mwa publicité na ye ya muke wana to ndenge nini? Bandeko nanga, mama ani azalaka mama moko ya bien. Et puis une chose aussi à savoir, c'est une femme qui a beaucoup étudié. Elle est intellectuelle, elle est intelligente. Bomoni donc moi ma qualité déjà kitoko iza. Babiloko déjà ya bien otokoti koloba nango eza déjà. Ba basics o mutu nyonso alobaka alingaka penza pona komikotisa kuna eza déjà. Donc omona nanga mabete. Na omona nanga mabete. Mais pona bandeko mosusu o ba ofinga mama ani bazoloba ka biloba loba. Je sais que mutu na mutu azalaka na ndenge na ye ya comprendre makambo, hein? C'est tout à fait normal. Ndenge toza boye, ndenge tobotama, mutu na mutu azalaka na ndenge na ya komona ndenge nini makambo ezotambola. Ndenge nini makambo ezokende. Il y a d'autres personnes peut-être aoleka lobi makambo moko boye, côté nanga na moni yango mabe, mais côté abatu mosusu ba moni yango bien. Donc ezalaka bongo, mais côté nanga kotala o mama ania lobaki non mona nanga mabete. Et je ne pense même pas que non mama ani akoki kozala na problème na si la bisalu tona Irsil Pechanga tona ba comédien mosusu ba comédienne mosusu. Je ne pense même pas. Je ne pense pas. Mama oyo azaka mama moko social. Mama moko ayebi penza ko inir batu. Mama moko ata façon na ya koloba, ata façon to mona ka ko jouer. Bomoni mutu oyo azalaka mutu matata, mutu makambo problématique to lobaka problématique. Omona ataka ndenge ba jouaka ou comprendre que oyo azalaka penza mutu matata. Comme exemple, na ko kopesa exemple ya Gabi Tumba. Bandeko nanga ya Gabi azalaka na problème na mutu te. Ye makambo na ye soki mutu apesi kanda akobimisango. Là c'est ya Gabi. O mata o kita soki opesi kanda o miyebela déjà que yayo ekobima na poisa. Akoya penza sur les réseaux sociaux alobeli yo. Et puis soki alobi bongo c'est fini. Ezateke regardez kanda yangwa silika kite. Azaku totana tawana te. Mais zana batu mosusu soki asiliki azotambolaka amati akiti ati kotoyo azondi kotoyo azaka na kanda na yo. Batu mosusu bazala bongo, mais batu mosusu pe bazala katakuna te. Azana tawana teke atiaka bakanda, azana tawana teke a penser soki ndenge nini azana tawana te. Ba mama ani baza ba mama moko ata soki ayoki ke bazotonga ye quelque part. Aza kutota tawana teke no akende tuno na yoki ke bozotonga nga aza na tawana te. Au préféré na ye avanda na ye kimia. Au préféré na ye avanda na ye na kwa na ye. Et puis akotia yango na motema te. Parce que aza déjà na motema bo mama. Wana penza nde ezalaka ye motema bo mama, motema ki bo mama. Et si elata ye na niveau moko pas possible. Pas possible bandeko nanga. Babiloko mama anya sali en tout cas pour nanga côté nanga eza babiloko moko ya ko encourager. Lelo tokomi komona basi pe bazo telema. Moi c'est lobi te ngana osonga pe simate fona kende pe liboso. Eza eloko moko ya bien. Initiative na eza kitoko penza makasi ba idée na ye bandeko nanga. Donc esala kinga déjà kitoko. Donc kana mona ki na film a représentant wana ba idée na ye sans koyeba que non mama ani pe asi apostila en réalité. Kutu na bando loba mama oyo soki apostiller surtout avec ses idées ici et au simba kitoko. Et du coup to komona ka bongo ke non eza makambo solo. Donc ezaka nzambe. Ezaka nzambe. Et je suis sûr que ata soki lelo a gagné, lelo a zui makambo théâtre a utika ngote. Parce que alela théâtre, alinga théâtre mingi hein. Pona bandeko na biso oyo nanu bayebi parcours ya mama anite ba oyo bayebi te ndenge nini na banda makambo théâtre nini e inspira kiye
akota na makambo ya théâtre na osenga na bino bokota ka na chaîne na biso biographie ya mama Annie Biasi ezalaka bokota kuna nde bokendo yoka tout donc ba vérité nyonso na poisa bana oyo azalaka na bango baza combien est-ce que azalaka marié ba biloko wana nyonso to ezalaka na chaîne na biso donc biloko tout ezalaka na chaîne na biso ka ndenge ezalaka na système ya bien moi parcours ya mama Annie Biasi mama moko gentil mama moko social mama moko ayebi ko solola na niveau moko pas possible et puis eloko mosusu on a sepelaka mingi na mama Annie c'est par aussi sa façon de s'habiller alataka kitoko comme une femme responsable neti mama parce que le loto mona eza na ba mama mosusu talié âge eza nango avancé mais ce que tali et la telina ye tu te poses des questions mais oh aza maman aza jeune fille ton ndenge nini mais kolata mama Annie en tout cas il a kisaka ebele alataka kitoko décemment donc aolata avec beaucoup de respect on peut ça déjà respect na kilo donc déjà la kisaka que non aza mwasi ya libala aza mama ya batu aza mama moko ya nation na biso na système ya kitoko bandeko na ngai yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino ka ndenge ezalaka donc makambo tomonaki na film mpona mama Annie Biasi eza nango réalité ba idéologie na ye nyonso ya film ya les représentants o nyonso bando pesa ba idéologie na ye ba initiative na ye eza kaka yango oyo eza nango na vie réelle donc pona ba o ba kolinga ba soutenir ye ba sunga ye bazala toujours na ye en tout cas bozana bino libre ya kokende na ye ti na suka ya makambo nyonso ka ndenge ezalaka donc na système moko kaka ya tokose makasi cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo likambo mama Annie donc na minute oyo mama Annie aza na ye bien azobela na ye te eza te ki aza na hôpital te photo wana bomona na miniature na biso eza photo ya kala ya 2021 tomemelaki bino mpona kolongola mwa ba confusion kaka ndenge ezalaka suka na biso yango oyo bandeko na ngai. En tout cas, na lela bino fort, na lingi bino fort. Je prie aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la famille et à la prochaine.